comme Christian Darouezi. Darouezi, le papa de mon fils, Christian Darouezi. Nene ya kombo ya papa ni Stefano ebimi lelo. Jour ya mbotama ya nene ya anniversaire na ye. Bande koto souhaité nene ya ta joyeux anniversaire ko. To souhaité ye. Lelo za mukolo. Toza na kanda te. To pesa ye pate lengi. Ah nene ya ma belle. Ngai papa Robo na souhaité yo joyeux anniversaire. Tika na bengo na ba Valère nyonso. La chroniqueuse nene ya Kelo. Joyeux anniversaire mbotama elamu. Ma belle na kolakisa yo ndenge basalaka. Alakisa ngai. Papa Robo, merci. Chroniqueuse nene. Ah, Papa Robo, merci beaucoup, Papa Robo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Robo. Elle a qui s'en exercice, mon travail. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mobala naza ya biso mibala za ya yo moko te. Nini yango ekosa oki ya zaka ya yo moko. Oze egoiste makasi nini yango motema likundu bongo. Mobala na biso mibale ya yo moko te. Bandeko, lelo nene ya akokisi mvula. Nayebi makambo ezoleka nayebi pe. Menakanisa la Chine na nene ya séparation ezali amicale. Tango séparation eza amicale na ba circonstance mususu neti anniversaire oya lingi akoko souhaité ye opa lingi te atiki. Ye pe lolenge moko akoko souhaité ba chinois joyeux anniversaire to atiki. Ezali kaka séparation moko amicale. Bien sûr mabe ezalaki na kati po séparation ezalaka mingi po na likambo mabe. Eza muke po na likambo normal ou bien distance ou bien logo moko boy. Nene ya tangi kombo ya papa ne Stefano en tout cas même ngai esalinga plaisir. Mwana na ye aza na 3 ans azokokisa bientôt 4 ans. Et bongi, moi n'a pas le barakombo ya papa nae, partout azokende. Moi, mon père, il s'appelle Boyena Boy. Alors, neneya, apimela biso kombo ya mobali nae, apimela ba camarade nae na bato bazalaka na bango. Na kanisa to bandako yokango na ba live ne R2, alobaki même la baronne ayebi mobali abota na ete. Même bato atambolaka na bango bayebi mobali abota na ete. Mais lelo oto yebi mobali yango kombo na ete yoki pazali homme marié azape mobali moko ya jeune. Neneya en tout cas félicitations na ndenge obimisi kombo ya papa ya Stefano pe olobi. Mikoleko ya soko kobakisi na biso makambo mosusu ya papa ne Stefano soko lingi okoko bakisa. Po biso awa na internet tolingaka tokipe makambo ya bato mosusu oya biso moko tokipaka ngo te totikaka nde bato mosusu bakipele biso makambo oya biso. Neti nga papa Robo soki nalobi nakipe makambo na nga en tout cas nakoyoka somo eleki kilo. Yango wana lokola eleki kilo eza somo
fona tika yango batu misusu bakipaka yango bamisusu basepela bamisusu bakanga kanda bamisusu bamona neti bakatanga motu bamisusu bamona neti bapianga bafleur me nga penza makambo na nga eleki kilo nakolobela yango te nakomemaka yango mpe te nakointerese mpe nango te me nakointerese na makambo ya bato mosusu yango wana Neneya lokolo lobi kombo ya mobali oyo abotisa yo mwana papa mwana na yo otrembadi oyo asenta yo na meilleure façon na ndenge moko ya bien eza bien mikolo koya oloba na biso olingi oloba par exemple okoko loba ke mobali nanga papa mwana nanga papa ne Stéphanie Christian wa Diago soki nani azali mutu ya Goma to azali mutu ya Bakongo pourquoi pas aza mutu ya M23 awa biso tozosolola kaka likambo papa ne Stéphanie azala soki wapa kozala aza kaka papa ne Stéphanie azala na FARDC ndenge moko azala ingénieur de banque ndenge moko azala na M23 ndenge moko azala na laye ndenge moko na biso neti nga papa Robo nalingi kaka continue koyela biso makambo na ye atuka yaka nango soko lingo ya na oya kitoko yaka nango soki po lingi ya mabe antuka yaka nango kaka pa na biso neti ngai papa Robo antuka makambo nyonso koya nango ya yo to ya papa na Stefano naza nango posa na yoka eleka kilo eleka pete nga nalukaka kaka nayeba makambo ya bato mosusu mpe namemango mpe nakipaka kaka yango ya ngai nalobi na yo nakipaka yango te namemaka mpe yango te Neneya joyeux anniversaire nayebi nzembu nakoyembela yo te soki bayembaka ndenge nini mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu Neneya mbotama elamu nakanisa yoki nayembi bien no na lopoto me wana ozopianga baexamen ebele no naloba na molopoto nini yo be lisusu feliz anniversaire wana ikoki na lopoto nini joyeux anniversaire ya lopoto te ok alles gut zum Geburtstag bon wana ta moso yoki bien te naloba so nini feliz cumpleaños lopoto nini bon en tout cas balopoto ya pasi mbotama elamu eleki bien nayembelo lisusu ok mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu Neneya mbotama elamu kelo et sonnait bien non Neneya en tout cas bien Stefano ayebi deya papa pesaka ye photo moko ya passeport ya papa na ye atambulaka nango ewala bien Neneya moko comme on a Christian Darwezi. Darwezi, le papa de mon fils, Christian Darwezi, de papa Stéphane. Darwezi, le papa de mon fils, Christian Darwezi, de papa Stéphane. Comme on a Christian Darwezi. Comme papa Stéphane, Christian Darwezi. Non, papa Stéphane. Papa Stéphane, comme on a Christian Darwezi. Mon papa Stéphane. Christian Darwezi, le papa de mon fils. Christian Darwezi, de papa Stéphane. Comme on a Christian Darwezi.
Comment papa Stéphane, Christian Darwin, homme marié, Christian Darwin, homme marié, papa Stéphane, Christian Darwin. Ok, papa Stéphane, Christian Darwin, homme marié. N'a pas marié, comme les Christian Darwin, marié jeune garçon. Odia Bernice. Olingi kosomba muntuka Sudouane Benga Deni Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.